Mbote ndeko na ngai. Mbote le grand manager. Batuna kinga mingi balobi boni jeune wana swagi a préféré na eba ndumba. Est-ce akoki kozwa mwasi te azala na eba vivraka? Manager mutuna na bapozango vraiment baebi kotuna. Apena pia ba réponse. Tu préfères na biso ba chekula bandumba po ndumba aebi ko entretenir. Njoto na ye, bon na ye. Ndumba ta boti bana 12. Oyoke ka na guya mwana 12 ans. Mais mwana ndaku aroza na ye ndumba te, mais aebi ndenga entretenir bon na ye te. Ndumba tshaka sonzo na bon. Bon ezongaka fresh, ezongaka sec. Yango biso to préféra na biso bandumba po bandumba pe basungaka tokutana na baona batamo boye pe monike wana elo te me ndumba bombi yo apelo pe boki apelo pe jean apelo pe casquette basket me bana palin mutu passe yango to préféra na biso bachekula les grands managers. Siko toloba o préféra bandumba po musala ezate to ba sokolaka kaka nzoto na bango malamu. Il y a des gens qui travaillent mais à vivre pe na ndumba mobwe abombaka ye na palais na ye. Voilà. Bokolaka ye. Mais asalaka na ye. Préféra na ye. Abone ko luka mwa mobwe ya palais a mo déranger kili a mo senge bisenga senga. Yango préféra na ya va a vivre ba chekula. Oyebisaki biso awa eloko moko ndumba achaka na nzoto na ye sonzo ezongisaka ye mukie. Eza nini sonzo? Wa bateka ona gambela. Mwasi nanga mwa ndumba mtayebisanga. Ba mama gambela ba batekela yango. Ezongisa bango ba mukie sec kwa mwana 11 manager. Vraiment bandeko opena bose santaka mai ya basi boluka ndeko oyo akolakisa bino sonzo po bozonga vraiment na kibolenge na bino ya mwasi. Na lopori, na gambela na lopori, ba mama bateka bakisa bokoko wana. Ba expliquer bino ndenge bosala. Merci beaucoup totiki yo ndeko. Toujours.